maman bakufa na zone 3 bayeni wana na église ya mama Rosa c'est que batonzi babi mama Rosa soki mutana la mukite babuka ndaku bakwesa na église mais nza mama Rosa yote mama Rosa sonte mama na la mukaki peti na moi lelo aza en vie et on a témoigné pour la mama Rosa l'église ya mama Rosa eza malade monte résistaka l'église ya mama Rosa c'est que nyonso oyo ya na oso salika repentance obika abi boya na mai na bido 5 litres asambeleli mai wana kudu ya osimba ngote asambeleli ka mai wana ba yo meli mai wana osauve obiki mwa mbali mobe na memaki ekuna libumu evimba akuta na Brazzaville tokena ekuna Amerika ka mai abani ko sumba banya mwindu ti libumu nyoso tu ekomi plan po chemise bana ko kanga maete donc azo sabikamo ozana mbasu okekuna bazuka ka mai ndaka maya pamba basopeli obiki wana nde mama vuma ya malamu bendo yebo biki sabatu po mama wana sambela makasi mama wana nazaki na problème ya kobota mabota nanga ekangamaki na kindoki na bale kolota bandoto na zobota na butu donc obota na butu eza kindoki soki ozobota na butu moye obota na moi ezate na bale kobota na butu yango wana kaka na nzamba ma Rosa nasali kisite kaka nzambe ya Rosa wana lelo apesinga mwana ya mobali naza na wale na sai déjà 2 semaines apesinga mwana ya mobali nakoloba mingi te mama oyo nzambe pe nazane mama waza makasi pe ngamuko na munyongo ne na misu na bande otambola te me na kumutambula na bande komona te na komomona na bande kolia te na kumkolia ay bisinga bi baboti te kographie abiso boke kographie pour kozelo te na kelo be kographie pour bakangelo te. Bonjour Mbote, shalom, Salipon Bissika, Obovandi, Bozolanda, émission, Bomoko, ça la découverte. Au moins, tu quittes sur le terrain, tu changé plateau, décor, on a cadron, on a Dimitri Bongani, tu as aussi musique, tu on a vu le mot reculé, commune à Maluku. Commune ya Maluku mbali boso pena ya bwe toki sango ya mama moko a osala bikamwa mingi lokola ngapi na nazana intéressé na émission bomoko eza pona ko sangisa pona ko panza te nde bwe bika tolebelaka ki spiritualité ya ba mangomba ebele lokola makambo etali makambo molimo yango to kiti sur le terrain tous va renseignement biso moko to yeba juste mama oyo azosala ndenge nini po bato bazo bika sango ne pandani mokili mobimba babeli bazo bika bakaka te bazo tambola ba veugle bazo mona donc biso bomoko elongo na réalisateur nanga to kiti sur le terrain pour la kozwa ba témoignage ya bato bozala ka brancher bozala dessus te ezanga Stella Mokati Singamo o azawana ka komemela bini masolo ya kitoko ya bien na Dimitri Bongania na président nga Chatia zana pona ko cadrer nga bien bo zapete to zana kaka pona ko zwa ba témoignage ya bato atoza awa sika mona ebité nazo luka mutumo o akoko ya awa po to zwa témoignage to ye ba mama ngaza wapi po biso mo pe to kita sur le terrain to mona na misu donc vraiment ko kate mais to mona na misu makambo o ezoleka bo zala ka patient. Mbote ndeko mwasi Mbote kombo na yo nani kombo na exaucé kombo na Stella Mokati Singambo na ebite toza wapi toza na zone 7 na commune nini commune Maluku commune Maluku précisément dans quel quartier koto na tona prince to na zone 7 mais mupanzo boye babenga ngo cité na awa toza na prince na zone 7 mais na ngambo oyo mpanzo toza babenga ngo cité. D'accord, babenga ngo cité biso to tina commune na Bandal toki sango moko ya mama ko sa bikamwa lokwa émission za bo moko to yaka pona ko découvrir mutu origine ya bikamwa wana yango to ekoma mama na biteso mama Rosine na biteso ko ebai ne mama Rosanda ya mama prophétesse oyebi le mama prophétesse biso to yebite oyebi témoignage nini okopesa et pas mama Rosa na opesa témoignage pas mama Rosa l'église ya mama Rosa nzamba mama Rosa salaka l'église ya mama Rosa pena miracle oyo esalama wana
mama bakufa na zone 3 bayeni wana na église ya mama Rosa seke bato batonzi babi mama Rosa soki mutana la mukite babuka ndaku bakwesa na église mais nzambe mama Rosa yote mama Rosa sonte mama na lamukaki peti na moya lelo aza en vie yango na témoigner mpona mama Rosa l'église ya mama Rosa eza malade monte résistaka l'église ya mama Rosa seke nyonso oyo ya na ososalika repentance obika. L'église de Maman Rose en Ouéza, pour biso peut habiter biso peut quitter sur le terrain, to vivre un miracle, to mona, to mona et mon peut sola, so peut référence église des arts et pour qui taper sur le terrain, na caméraman nanga Dimitou Bonga na papa Chadi pour quitter sur le terrain, to comprendre événement na remona mis. Église de Maman Rose est en avenue Mota numéro 27. 6e avenue. Avenue Mota. Non, loin to bungate hein. Te bobungate musikate numéro 27. D'accord ma soeur, merci vraiment. Ndé ka tozo loba tozo kita sur le terrain maman comme on a maman Rosa nga fait la evi na to ba chez internet sango oyo taka la uti bondalungwa na chibangu na kimbondo nazala nga wana Stella Mokati ngambo habité lokola émission baka eza émission bo moko boyebi émission na nga émission to lobela kimoli moya ba mangomba ebele to lobela ba musulman to lobela ba bouddhiste to lobela ba antéchrist pourquoi pas bouddhiste bato pe bata maikari lorsque tu quittes sur le terrain to yeba mama Rosa na bikamoni oya sa so kasimba kisto koyeba ce que ça singa luketo ce que pesa ya normal to koyeba à suivre. Maman, bonjour maman. Bonjour ya nini? Oh, na ma caméra mo nini maman? Oh, oni mo kanganga. Naninga mabete naza mupaya toye na découverte toto tout ce eza avenue Miota na ebité te o eza avenue Mota te o eza avenue Chimabwa moto ezala kuna boluka nani na caméra bona obolo te naninga so kota la caméra maman to sala mabete juste to luka maman mo be asaba miracle na bi komone te za mo te ne bien pété to yika pona ko luka pona ko yoka mama aza na église bon église penda Mama Rosa. Mama Rosa ndaya mamutanda. Presque mingi to ebe na koma mamutanda. Ngapi na sambela kuna sa nini? Ah, c'est ko sambela kuna ta selo ko te vana no zonga ndo vandaki. Na bangi. Ye wana pena mama Rosa wana to yoko lukaye po to yoki basangone banda musika to yoki basangone mama no sabi kamwa babeli bobika muto azaki na paralysie atamboli avec la moni donc mo bala botaka te aboti to yebiso mosko to mona mimona misu to comprendre po ngaza la sainte mafuna yo kanga moko donc yoko yo bosambela kuna témoignage nini oyo ko pesa po na mama wana na ko yoko pesa témoignage ke ngamo ko pena biki kuna abiki nazalaki vraiment malade libumu pasi na bana libumu pasi bana babiki kuna bana lolenge mwana zali so oke classe osimbaka libumu boye azokoka te ka mai wana so abiboya na mai boye na mai na bidon 5 litres asambeleli mai wana kudu ya osimbango te asambeleli ka mai wana ba yo meli mai wana osauve obiki mwambali mobe na memaki kuna libumu evimba akuta na Brazzaville tokena ekuna Amerika kamai abani ko sumba banya mwindu tili bumunyoso tuwe komi plan po chemise bana ko kanga maete donc azo sabikamo ozana mbasu okekuna bazuka kamai ndaka maya pamba basopelio obiki wana nde mama vuma ya malamu bendo yebo biki sabato po mama wana sambela makasi mama wana namoni oche ba commenter ba pilipili c'est que yo okoza famille na yeto cousine na yeto po de ozo côté la ye oyeba ekala to ka mikolo naza famille na yete na ndeko ngaza mungala yaza muluba donc soka zalaki na mabene ngana kumisa te po biso bangala toza mutu makasi comme na mona ka bien kuna yango mona okumisa ye omoni ama malamu so ringi kende bandeko balandi bamona yo mama ozo kumisa mama na makasi okumise poani aux intérêts mo ezana te na okumisa yete na okumisa nde nzambe ya mama wana zo sala eza yete po ye azosala pona nzambe na yenda azosala ye loboko na ye ezokoma deja moto nzambe do so asimbi asambeleli yo obiki eza yete na kokumisa te po ya nzambe te eza nde nzambe na ye ya liziba na bomoi na église na biso wana yango nde biso tokokumisa ye mais mama Rosa na kokumisa te po ya nzambe te
bon mwana nga wana aza na Stéphanie asobokeka sikoyo bomona mwana oyo ya boti mpo azali na condamnation ki akobota te na vie na ye sinyanti basinyaki akobota te me na miniti ndenge aboti do nakumisi nzambe amaroza azwa lokumu masanjoli na mboka na ye na kiti na bokonzi donc bato bayana bango kuta ebele bayana bango kosambela awa bazwa guérison miracle na nzambe amamutanda. Okay. Na permission na toke to mona mwana wana azali na problème mabota nzambe ya mama Rose asali ke mwana boto tala pe to yoka témoignage ne po l'autre to vivre ba témoignage en live soko oko permettre toke to tala mwana. Ah merci. Merci token. Caméra na nga Dimitri Bongani azo sunga nga na parcelle ya maman to kota po to tala mwana wana oyo nzambe apesie bana. Stéphanie. Batu baye. Baye kotuna na église Aliziba Maroza. Na église na biso kuna Aliziba na bomoi. Lolengi to viva kuna. Ngai ndi nazabu nazaki na pona mama Rosa. Pona mama Rosa nazaki na problème ya kobota mabota nanga ekangamaki na kindoki na bale kolota bandoto na zobota na butu donc obota na butu eza kindoki soki ozobota na butu moye obota na moyi ezate na bale kobota na butu yango wana kaka na nzamba ma Rosa nasali kisi te kaka nzambe ya Rosa wana lelo apesinga mwana ya mobali naza na wale na sai déjà 2 semaines apesinga mwana ya mobali pe apesi kombo prophète Ezekiel yango na kumisi pene nzamba Rosa wana don nzamba Rosa wana azosala ya kokama bonganga te kindoki te me ezaka nzambe ye moko nde mutu akiti donc boza kidiba nzamba kiti na maluku awa nzamba azosala ya kokama bato asida bambato bamaladi incurable awa don na source de vie nde makambo. Merci Stéphanie, merci maman, merci pour un témoignage. Tokutani, bazali koya, biso to continuer car na découvert na biso ti tout comme mon amaro zawana na miss. Merci vraiment la gentillesse na bino. D'accord. Bon, bandeko balandi biso pe tozo kende kaka, tozo continuer découverte. Tout le monde a maman Rose na misu, soki akosa biso pe moi lisako les a bien. Bandeko balande miso moko tozo continuer kaka na découverte na biso baba qui était avenue Nyota yango na biso tozo luka kaka na cameraman na Dimitri Bongania et le moko na réalisateur tozana ye Chati la fleur tozo luka maman wala maman Rose biso mo to kita sur le terrain to kita na mwende komba le moko la télé lamba pembe kilota mundu mbote papa mbote maman journaliste biso eza émission moko depuis biso eza avenue Nyota eza avenue Mota eza aveni mota il paraît que toi comme maman comme ni maman Rose osala bikamo ya ebe toi ti musika to yepo na koluka eza mte so yebi maman Rose ya be moi ça Yesu moi ça Yesu oui moi ça Yesu po azosala bikamo sebele na mona ba mutakufa ba ye na ya la muki na moni makambo ebele maman na azosala na biso mona aveni ezokamusa biso makasi ezokamusa biso aza juste kane bande 3e parcelle to koma Liziba bomoi pas de problème maman kuna za libu kuna ko kende msu nzamba ko sala pona lelo na ko mapi mwa mutu bandeko balandi to kende longo na ndeko na biso ala biso place mama na mama Rose za ya benge mwasi ya Yesu na bikama oye asalela pona nini ndeko mbali la benge mwasi ya Yesu mama pona ngai etushe te ngamo na nzimi ko benge mwasi ya Yesu pona bikamwa oye azosala nazomona basi bazobota te bazobota mutu avimbi libumu azobika pe mutu akufaki alamuki biso nyonso nasinga nalaki exemplaire pona yaki na pétrole nanga nazozela action esalama soki eloko malongo esalami te nabwaka ya ngai pétrole natumba mais biso nyonso tozonga ba pétrole na quartier bayebi juste pa ya mama Rosa awa Dimitri Bongana soko kota elongo na Chati la fleur to kende pa mama Rosa to kende komona biso moko na misu elongo na pona biso azobenga yo mwasi ya Yesu esekisinga fo wana mwasi ya Yesu nga na pesa ekombo wana na loba
ekombo wana ekolongwa te na monoko na ngai aza mwasi ya Yesu. Mama Yesu azali mbe ye aza mwasi ya Yesu, fiancé ya Yesu. Obakisa sona fiancé. Aza fiancé ya Yesu kala te tokokende libala na ye. Na Yesu po mama azoloba makambo ezosala mambule kobeta ebale kotonda ebale tondaki. Opesa ba commentaire ebele boy c'est que oza ndeko mama na to oza mwana na mona kaso makile kutanto ni. Nesi ngai mama na lingaki makasi pona makambo azosala. Tozane bandeko te. Tozane ni ekolonga na muyombe mama naza muluba. Mais makambo mama nazosala nde asepelisaki nga makasi nde na benge fiancé ya Yesu. Po bikamo mama azosala. Bikamo mama azosala ezo kamusa biso nyonso na quartier. Na ba oyo bayaka église wana te, mais libondeli ka ndenge azobondela ezokota na ndako ya moko na moko. Nga kutu dimanche oyo en tout cas naza liboso nazwa peta mwa bikamu simo boy oyo baninga bazouta musika bazozwa. Nasambelaka te, c'est la première fois dimanche na kokota pe soki bokozala bokomona na kotombola loboko ya bakopona bandimi ya sika ngane naza mutu liboso. Je crois église porte yango yo ngana suki wana merci na oyo tuni ngai ngape na zonguselo to kabone esen. Merci mon frère, merci, à la prochaine. Merci. Bonjour maman. Bonjour. Je suis à l'émission Bomoko tozo luka maman Rosa. Na peut ceux que ça awa pour ma meninga awa. Ça va. Et pas ma Rose ça. Oui, mais na minute yo azana plein service. Boza penza na bosenga na makasi. Bon, biso za boza bosenga na ça tombe bien le quoi en plein secteur to ko soko linga to ko tipo to participer na service un peu que difficile so to ki ça miracle belé. To ko ta na service wana MSP na uza moi ipamboli na nga. Ça va, merci to kokota. Merci. Tozo kota et pas maman Rosa. C'est la première fois que tu kota awa to kutie kuna zo sambela. To kwa to yoki na sango biso mo beto mona bimona misu le wona cadre nanga Dimitri et Chati la fleur. To kuti ba zo sambela awa. Natiki mwana na ngala maboko na yo natiki service oyo epa na yo Yesu na ngai lokota ye condamnation nyonso ya butata ya bumama oliko ekende musika emona ye te condamnation ya butata ya bumama ekweya na kombo na yo. Papa likambo nini bo? Maman Rosa, bonjour mbote. To ki sa na musika ande to ye to landi yo poto yo ka. Loka to kuta en plein service limbisa biso mais to zaki mo la curiosité to mona bikamo en live. Na yambi bino na kombo na Yesu. Merci ya to fanda tanase hotele maboye. Mwana zobela ayaki na ye maladi. Sikoyo moi bino moko boko sola na ye. Azolanda traitement yango wana to bondela pona ye nzambe kaka asungi na ye po ayaki boete nzambe asungi na ye abandaki ko sala toilette te sikoyo akoma ko sala na ye toilette nzambe asungi na ye. Merci. Mbote tonton. Mbote monsieur. Toza caméra ya émission Bomoko to kiti par Maman Rosa po to ki bikamo ani musika yango to ye lokota kute bon to kute na prière so moto mona na misu makambo zo salima to kuto oza allonger na wana mbetu ba sambla pona na ebite kombo na ezana ni soki bandembo ko ba koyi ko ye ba kombo na on a frère Francis.
papa Francis tomunyo aux Alangers ubandai kobela to oyaki ya ndenge nini to oyebani na mama Rosa ndenge nini? Bon, nayebani na mama Rosa na kaneli ya mama na ngai. Bon, na otego balakala te ntango na bali après 3 semaines nde nayokoya maladi ntango nakoya maladi nake na hôpital na Molokai namolaki traitement ezosimba te sali baordonnance kisi ezosimba te nde nadeklaraki nga moko nde nasengaki nabima na Molokai nga moko to nabimi nde mama na ngai nde moto ayaki na ngai awa. À part awa obana sama église mususu? Bon, à part awa bon amande kosamba na église mususu te. Papa Francis, ceux qui sont autour que le bando ya awa par rapport à premier jour évolution noti mukwalelo ozo constater ndenge ni na santé na yo? Bon, non, c'est sentir banda na yaki awa de na yaki na ndenge na kombi na se sentir ça va makasi nzambe na ye azo sala ya bikamwa. Okoko bani bato bazolanda na ba tranché internaute ou sabango ke assurance ni to témoignage ni yokopesa pona mama Rosa faut que tu musika to yé pour to ba témoignage na bino po et donc et pesa biso bondim bon témoignage ko na kopesa kana bandeko mama oyo nzamba zali nzamba zakati ya epe azosama ma menene ngana boya ye mena vivango ngana boya ye mena ye ana vivango nazalagi moto yo nakoza suna binote neto na koti awa nzambe alongoli ngai na danger nazaki nango malgré tout attendre comme ma faiblesse à mike mais ce qu'on a ça va donc on le barake ya eloko eleki nzambe zate tokanga mana nzambe moni biso bo ba jeune na yoko comprendre to bande ko c'est discret mingi na mama mokili mais ba jeune oyo ba ko comprendre que nzambe azali de ba jeune wana ba obika po zomona te ndenge monde ezokende tande monde eza kokende makambo ko mabe vous comprendre te atu bakomi kokufa mingi ba maladi komi trop mais atu baka mambo te nyonso wana eza déjà kanda ya nzambe po masumu eleki tongo na mokili surtout na biso ba jeune mais nakoloba mingi te mama oyo nzambe pe nazane mama waza makasi pe nga moko na monyango na miso na bande otambola te mais na komutambola na ne komona te na komomona na bande kolia te na komukolia ay bisinga bi baboti te kographie biso boke kographie pour kozelo te na kelo be kographie pour bakangelo te mais die bon na ngemexe nzambe makasi po ti bakutinga bene lo te nzambe azolo kumu mais aloba ki yango déjà bien avant bon bebisa monga pamba bakangelo te kepe besalami siko ya boy ata ya boy pena peza ite disolo eze mona na boy to wana chaka tembeka na nzambe to tika bavanti sous la gêne vie za mulai par quoi vie za trop to tika bavanti to mepesa na nzambe au mon avis na ope na mwasi na bana pe oza calme
naza wande moni ti moni na olemba nde boza kaka bakisi ya kisi yango wana nde baperfise nga omoni nzoto ya motu sata ayaka na makambo ebele akoki koya koto oyo basala bapriere mais koto mpe baosimba opepa na munganga maladi eyaka mbangu mais ekendaka malembe mais sikoyo mpena nasati nzambe na ye mpena asali nasuki wana. Merci papa Francine. Que le corps au PC confesse c'est pas maman Rosa. Bispe toye to moni miracle. Nzamba pambolo pe des bonnes guérisons. Ma chère internaute pour mon que to changer ce qu'on place, to quitter sur le terrain et pas à l'église maman Rosa o to yoki belenga la uti pena bandal chibangu na kimbondo tala musika na uti mais to yewa na commune maluku to quitter sur le terrain pour to yoki pe mingi le quoi et monsieur ça qui molimo ya bamango membele mission pour mon côté la spiritualité de toute bien tout ya maba musulman ba bouddhiste abbé pas prêtre sango pourquoi pas chrétien kimbangiste protestant yango to pas maman Rosa to yo kana nuye to comprendre ye ni habité so azara singaluke to comprendre ce qui fait ezaka kanzambe to ce qui peut le mot de titi mombre to comprendre mbote maman na ngai mbote mama na ngai na yambi bino na kombo na Yesu. Merci maman. Sepeli makasi na yambi bino bobimeli ngai bokutinga na sa service na yambi bino ngai nzamba visité ngai na 2014. Pardon maman batu mbayebi kombo no po ngape ne bina kombo no yango o se présenter kombo no eza nani kombo na nga eza mama Rose Ndaya Kabongo beto yaya na sepeli makasi ndenge na moni bino sango boyoki eza sango boyoki eza busolo nazalaki ntumba nabandaki kolingaka bana mike na 2013 na bukani 2014 nzamba visite ngai alobi nazoboma bino mokili mobimba naye kotrouve kindoki na mokili mobimba ebebisi makambo nyonso na ntango ya Noe abomi kaka mpona kondisio ya kindoki na ntango ya Sodomo e Gomore abomi kaka mpona kindoki ndaye koyebisa ngai eloko ebuki yo eza kindoki bana na ngai bazali nakanisaki soki bokoko sola na bango soki ta eza batubela bango moko kokanga bamabota kosala bamakambo ebele nzamba ye kotalisa ngai kindoki eza na misu couleur ya misu oyo jaune vert rouge seke eza bondoki bondoki oyo koseka moninga te nzamba ayebisa ngai papa oyo aza na ndoki mabe musapi oyo etali papa musapi oyo eke wapi etali ngai ezongeli ngai naseka mutu likambo ya kindoki te eza mokili mobimba enzamba alobi tu batu tu basala repentance batu nyonso oyo bazobika papa oyo asali repentance oyo alali na se nazobondela mpo na ye asali repentance na ye nooyamba bato ya poto basali ba repentance na bango bazobika pe so mutu asali ka repentance ayebi ke na ndoki kindoki yango satana akosaki Adam na Eve tango nzamba mokili ebebi kana ebandeli nzamba alobi mokili ebebi kaka na kokela Adam na Eve satana azwi mabele apesi nzambe asali Adam na Eve alobi na satana ke yo okozala otala bana oyo eloko nyonso akolia olukela bango satana boyi alobi ke jamais ngai nakozala mwana mosala ya bana na yo te ye alobi oyo eza bato nzambe satana boyi nzambe abengani ye na kati ya lupango apres atikali na Adam na Eve ayebisi ye ke omoni mutu oyo nabengani soki azongi epa na yo kondima te bondima te kosola na ye ale satana akei bango batikali koyamba nzambe ake kosala misala na ye bango bayambi satana atuni bango ndenge nini o toza biso bien papa bino ake wapi
o ake kosala makambo na ye. Ah, tala ndenge na opumbwa, tala bamituka, tala bambongo, tala basi ya butu. Bino papa na bino naza lukuta. Nde bisika balobaki baliaki mbuma. Nzamba bimisi verite na ye na miniti oyo. Alobi akitisi detracteur eza likolo. Mort sibiti mukili mobimba. Oya koboya kosala repentance. Likolo ya bondoki. Ozo sala kindumba. Olala na butu. Omoni olali na mwasi. Okendo sokola na mai na butu. Eza bondoki. Satana memaki kindoki yango na bandoto. Amemi yango na bandoto. Seke ozolala otekaka omoni ozoteka mbongo na butu olamuki lelo na koteka okoteka nango te so tekaki na butu. Seke bamakambo nyonso moto azobela libumu pasi okoti na ba hôpital suite eza te bakanga maladi te eza banyoka ya bakoko na biso oyo basinyaki basignature. Mukili mobimba toza anse ya signature ya bakoko na biso. Awa nazo yebisa bino boyoka. Mukili mobimba na oloba na olela. Mukili mobimba bofongola matoi. Bosala repentance. Ngai nzamba visite ngai depuis 2014. Na belela kaka totika kindoke bato ba oyoka te. Maman Rosana, kasi omo mukie. Obi nzamba visite depuis 2014. Ngapi na yeba ba internet ba yeba. Origine outi wapi na ebite obima kaka boye. Neza ndende nzamba bima kaka boto ozana papa molimo to église moro bo o uta po o reformer église. Merci mama nanga. Na bandaki kosambela na ACK. Tango na beli bo bakipaki ngai te. Tango na yeko kota na ndako na sali mbula moko ya mibale na yeko mona Yesu abimelinga. Na bandaki kosambela na ACK awa na Maloko. Sikoyo na koti nzambe ayeko visite nga moko. Na ACK na oza ata numéro te protocole te mutu moko ta mundimi simple. Mundimi simple pe yaya makambo ezebele. Soki omoni mukuwa na fulu koseka yango te ke ezanga mikuwa. Ezalaka pe na miku. Souffrance oyo ngai na nyokwami moye na loba nyonso ezate na nyokwami. Makasi na nyokwami makasi. Na ndenge nzamba yeko visite ngai boye a visite nga na maboko ya mutu te. Nga moko na kati ya ndako nda yeko bimela nga yebisi nga ke eloko ebuki yo lokolo eza kindoki. Kindoki yango eza kaka epa bana na yo. Nde bana babandi kosala repentance bango moko bazali banda. Mono ya muneno moni azali bandwani. Azana yendoki. Aliaka pe bato. Atubela na ye. Akoma bien. Akanga kobota na ye moko. Ye moko atubeli aboti. Aza wana kotuna ye obengi ye ayebisi yo. Po awa place ya kobomba kindoki tokobomba ngo wapi mukili toza na fin. To bomba kindoki te ifale kindoki eza etula nango. Po nzamba lobi mabe nyonso mutu azosala ifale elungwa po ke mutu akoma peto ye moko aya kokota na bomo ya mutu. Maman Rosa to ko lobi bana seke to ba maman Rosa oza marié to oza maman pasteur, oza pasteur maman, oza évangéliste, oza révérend, oza diacre, oza nani maman prophétesse, maman mikudi, excusez-moi le terme. Ba chère internaute ba yeba. Bon, ngai naza maman visionnaire. Ngai nde nzamba bimeli. Pasteur yeyo, ta pasteur yeyo. Ngala zaka pasteur te natanga te. Ndenge naza boy. Kokoma ya pamba na kati ya na yebi ate eloko moko te. Soki obengi nga na poto chela ngai na voice. Soki okomi okofanda ka wana po ngai na yebi kotanga te. Ozomona. Pasteur azali évangéliste azali ba protocole ya musala bazana. Oza visionnaire oui. Vision eza yo oza visionnaire. C'est que yo oza noka ko l'église mais batu misu bazana ba osa musala yo osa musala te. Merci papa nanga. Naza visionnaire, naza mama prophétesse, nzamba pesi ngai source de vie.
alobi na ngai omoni kitalatala na tieli oyo il fallait osala église bato baobanda kobika seke ngonga na nga ebeti bongo na okoko ya ndenge oza boye naomona bien solo wana naomona yo bien makambo nyonso naza ata na eloko moko te ngai nakobomba boye te mama loko ozomona nga mpe naoti musika naoti cibango musika toyoki na sango bana poto babi mama na tozokende na so toyeba te bikamo ozosala ozozwela yango wapi to ozalaka na mo ekeko noko kuna to mwa lisinga luketu to mwa lititi mo boye mpo nga mpe nayebi napalpe bikamo wana na bikama wana eza nzambe ye moko nga nakotuta tolo te nzambe ye moko moto aza kati na nga moto akufi na tie loboko moto alamuki moxibiti moto aza na sida esili nzambe ye moko moto aza na kati na nga moto asala biloko wana singa nini toza na tracteur mibale nayebisaki bato na émission nalekaki totala nano 2021 nalobelaki likambo ya coronavirus oyebi yango coronavirus nga nabengaka yango coronavirus nalobela yango nano ebima te bato ebele bazoyeba yango nalobeli bato na miniti oyo bazala na mbriema te batelema na mabondeli biloko nyonso oyo ezotikala soki oza mituka oza na bandako nyonso ezotikala mpo nzambe asiliki biso nyonso ifale tozala liloba moko bana poto tozala liloba moko pourkui mpo tolonga bamaladi nyonso ezobima epa satana tolonga yango nzambe aza na pusa aboma mutu te papa ser nzambe aza na pusa aboma bino te nzambe aza na pusa koboma mutu te pourkui mutu akufi moxibiti na bondeli mutu alamuki eske nzambe aza na pusa aboma mutu wana te ntango abimi lamuki atubeli kindoki na ye azali ti lelo sikoyo na bamakambo wana ya mabe na comportement ya komela masanga yo mobali moko basi 10 20 yo mwasi moko bamibali oyo ya meshi oyo ya kabe si babiloko na bondoki babiloko wana nyonso eza biloko ya satana ifale koyeba ndenge nini ntango toyebaki yango te nde tobanda osalela yango bongo na miniti oyo ndenge nzambe asatalisi ngai yango na osalela yango te eza biloko ya bondorosa ngine tuna mutuna oyo bana na ye mena oboma mele okana tuna kaka namoni oyo nsima bakiti eza te namoni kuna bamai etonze ebele bamai ya mike nazoyeba te bakiti bosambela ko bamusulman mai wana eza nini ete balandi bacomprendre soki eza nga mpe nayeba mpo nayebi pe te merci mama mpo na kotala na se tozalaki na mabele mbongo etie nsima oyo ewuti na poto epa bana oyo basi babika batindela ngai mbongo ya 20 saki ya nsima na tia na bakiti nzambe akosunga tozwaka mbongo toluwe mwa 100 kiti toye bato batandaka bakiti tokeye koluwe nzambe mpe akokota kaka mutu mosusu na motema abiki ale atindeli nga mbongo mama asomba bakiti mai wana eza lokola oyeba oyo nayebi oyo naomona yo somba mai na yo oyo otie wana nzambe ye moko azokita ayanoli yo mai wana eza mai ya libota na libota ngai awa nazalaka na pompi te naozwela mai yango oyo akobanda opesa bato wapi mutu na mutu azoya na mai na ye na source de vie eglize oyo liziba na bomoi liziba oyo eza na bomoi ya seko tina na nzoto tina mulimu yango problème otuni yango wana. Merci maman. Tout le monde papa fani na côté à maman. Tout na papa zanani et puis à Salakanini pardon cameraman na ye pembeni ya maman. Mbote papa nanga. Merci maman. Maman na sepeli na yembio na kombo na Yesu. Bande ko balanda membo ya kombo no eza nani pe awa na église zibrabo mo oza nani. Merci. Nga naza pasteur numéro 1 na kati ya église. Awa tozana maman ndenga explica ibino ye azana ye visionnaire. Nga kombo na ngeza pasteur Zosue abweme. Pasteur ezanga na kati ya église. Tango nzamba visiter maman
apesi mission apesi musala nde na sima aye ko benga pe biso lokolo ndenge bomoni nga pasteur Zosué na zaka pe na évangéliste azali ba évangéliste baza na bango mais beaucoup ti bango te oui on ni influencer yo ondimela nzambe ya mama oui merci avant awa ozaki pe na église mususu oui nazaki na église mususu esika nazalaki na ye kozwa message na tuni nzambe na bi église nini nga na koko sambela poke na salela kaka yo kindoke kota te science kota te nde na ye komona mama Rose na vision na nga na ndoto na nga me nga nena totikala kosola te namonaka ye kaka namoni mama bimi abi papa naza nakomi na maluku yaka mema baso babotaka te mema bato bamema mikumba ekitaka te nde na ye kosutuka eza vision na meki kososola ndoto wana ti na ye comprendre que eza na quelque chose et c'est koyi na komi na maluku tongo ye kotana comme nazaka pe na problème oyo ya santé tungisaka nga natambolaki nango mingi nazwaki pe lobi kote nde na ye komona libota na ngai mama na nga benga biyaka na komi na maluku eza na mama prophétesse moko nzambe a visité peut-être okozwa solution nde na ye kotuna lisusu nzambe na bi est-ce que mama prophétesse wana est-ce que asa nzambe asa yo akota logi to bonganga to kindoki te nzambe ye kotalisa nga lobi eza ngai moko nzambe nde na visita mama wana siko natuni nzambe nakokende ndenge nini ese kosenga mbongo to kai kozala ndenge nini mpo naza mombu na yo nde na ye komona sikoyo mama Rose kaka na vision na ngai kobima lobi kana yo mbeka na yo eza $35 serona $10 ezalaki na 10 000 francs. Oui. Message moko fort que on dit mais nzambe ya mama Rosa influence ni etinaki on dit mais ye tangu na sola ina nzambe na tuna ki nzambe est-ce que mama wana aza nzambe nzambe azo répondre nga lobi ke aza ya ye muta visiter ye pe atie quelque chose tangu visiter ki ya bungisaka e a préparaka pe nga tonga na yiko koma awa nde na yiko tuna nzambe avant na bana kotea na église na tuni nzambe na mission ona mono talisi ngai na butu awo lobi mission oyo pesinga eza ya repentance siko na kotea dimanche nini po nga avant na tea na église na tuna nzambe ba vexe utake pa na ye na sala ka mémoire nzambe nda yiko yebisa nga lobi ba vexe na yo mingi fo lukila oyo na lobela sirkindoki et lo que so pour ma biso za kindoki nda yiko pesa nga premier verset ezalaki Romains chapitre 3 verset 10 otangi yango tina 12 o mona yango makambo neza na kati oyo kozwa Ezekiel chapitre 7 verset 3 tina 27 oyo kozwa Romains 10 kuna zoloba ne alobi oyo akondima na kati ya motema na ye pe akotubela mabe na ye masumu na ye nyonso pe akotika yango nzambe akokomisa moto na sembo pe akobikisa ye. Papa, conseil nous opesa bato bazolanda bana poto bato nyonso bana bondalungwa lemba ngiri conseil nous opesa alors confirme message nini ya point fort bato tout le monde entier pour na église olizi bala moi na bomo pe à travers mosai na mama Rose. En tout cas merci maman merci mingi na soki mulai penza te na okina mukuse message ya makasi premièrement ezali nzamba sengi biso repentance mokili mobimba to tubela mokili mobimba ozala pasteur ozala prophète ozala nani soki otubeli te nde tokota na 5e génération awa okota te parce que kindoke kangi biso mokili mobimba yango wana azolobela mingi sir bandeko na nga ba pasteur tokumba bana ya nzambe na repentance totalisa bango repentance totalisa bango mabe uti wapi lisume uti wapi e mabe za epa ya nani etiki nani mabe za epa ya mutu nyonso etika ata mutu moko te kobanda na biso basala nzambe ndozo mona ngai afana koma pasteur nazalaki pe ndumba nazwaka pe basi ya bato na violaka pe na yibaka pe mais repentance na nga yango ya vanki na telema na cher esengaka na nga repentance yango wana kosenga na yango conseil wana eza pona mokili mobimba monde entier ezala poto mbujima wapi Kishasa wapi na komi na maluku awa ata na Brazzaville wapi bisika nyonso bakolanda repentance tubela tala bandoto nyonso monaka basi ya butu eza kindoki mais pasteur oyo kotubela epai na ye azala pasteur oyo atubelaka nde bomoninga nazotubela boye soki pasteur wana tubila kata te ya kaka bato en tout cas sana mikumba ekitana nte ako otikane mabe mais mikumba wana ezali ekita te sengeli repentance en plein air na kuku na pasteur te esengeli ko telema liboso ya cher liboso ya bato lobi mabe na onzamba talisi biso lobi soki bako tubela en plein air ponga na yo kabine pourquoi bo sambwisaka Jésus
mokili mobimba bamonaka ye bolumbu bosambwisaka ye bakataka ye bilamba alors bino mpe mabe na bino bokobimisa bolumbu na bino en plein air soki bokotubela yango kati na kondima ndenge alobi na Rome 10:10 bokoyambula yango na miso na bato nzambe wana kokomisa bino bato na sembo mpe akobikisa bino. Message ni mot de la fin ozo rassurer bana poto bana braza le monde tous les 5 continents o bazo landa biso o na source de vie miracle oyo sali mot de la fin na yo message fort ozo rassurer bango ko pesi numéro de téléphone. Oh, merci maman. Na pesi bana poto mbote ba bijou ebele na bana. Naza na bana na eba kutu bakombo na bango te natala ka bilongi na Monica misu na bondeli nzamba asali ayanoni bana ebele na bana ebele na pesi bango ba bijou ebele bana na ngai papa pasteur papa ngoma mwasi na ye mama mapasa vraiment Sophie na pesi mbote na bébé na ngai en tout cas na yeba akombo na yete apesa nga mama bijou en tout cas na pesi bana nyonso o babengaka ngai mbote bele bayeba ke maladi mususu ebimi maladi mususu koleka kuluna virus maladi mususu ebimi ekoboma makasi botelema to bondela botelema bozongisela satana biloko na ye nyonso maladi wana esala eloko moko te satana aza akotelema bavaksin oyo bazopesa bato bakokoma baparalize mbebu ya kotengama botelema bobengaka ngai nabondelaka mai bomelaka mai wana bavaksin wana ekosala bino eloko te ngonga eza ya kobeta na pesi bino ba numéro de téléphone na yo pe adresse ba misika o ba baza posa ko ya boye po balanda numéro mwana na ngai tikala koyeba ke nzambe aza semba bilokota alokota nga na tanga te na ye telefone ya liboso basombela ngai yango na so ba 2015 na yo koyeba numéro wana na mutu na 2020 soki papa pasteur ayebi numéro akoki koloba adresse ya église awa bato ba misiko bakoko ya. En tout cas merci maman numéro na biso ya WhatsApp ezali 090 21 899 27 na suka adresse na biso église toza na Kinshasa commune na Maluku. Numéro na biso na bandeli yango lisusu ezali 090 ezali 091 21 899 27 na suka tozali na Kinshasa na commune ya Maluku quartier Maluku avenue Mota numéro 27. Bandeko balandi émission bomoko tokomi na suka ye émission na biso ndenge toloba kaka to bandaka pe to sukisaka to ti musika to kiti sur le terrain to yoki biso na biso moko e moni mi mona miso nga na sombi bibido mai nanga mama sambela po na so pe miliu mabeza kasi na so ki ndoki nga pe na bika bana poto bola na exemple nga moko do nga na sur le terrain lokola za mupaya nga pe na yamba lobiko na ko kene bongo te bila kela tanzoto na bomo inanga numéro maman to pesa ngo bien eza 090 place boza bozo a style po koma 090 21 89 927 na bandeli 090 21 89 927 pona balasuka 090 21 89 927 numéro est comme yanga la zuango na comme tout ça maman tongo midi poko nga plaza posa sur le biko nanga kane toloba ki découvert bana to bande kuno to ki basango bana poto bondima nzamba za na bomoy bikamweza bondima bo s'abonner massivement esika bozali po bolanda émission bo s'abonner bozala wana bozala merci vraiment na nzambe mo rapese biso makasi poto kita sur le terrain talaka banda lunga ti awa et ça chose gravité hein la pese un grand merci na bato ba basunga kinga na mona sima ya caméra Dimitri Bongania la formule gagnante pourquoi pas Chati
merci la fleur. Ah, mobala pembe kitoko aya boya sali mokili na ye. Na mona sima wana bato baza ebele moyo otanga kombo ezate merci pe na mama. N'est-ce kitoko o yambi biso poto sa l'émission. Merci na bato na yambaki pour na interviewer. Merci na Mosoba, merci na bandeko nanga, merci na mon fils que j'aime beaucoup. Merci Kalanga Bolanga. Merci na Gianni Théo et pourquoi pas Gigbon 18 000 vues. Hein? Ya binyangwana. Merci ya trop ya ebele. Kane to lo bakato bandaka peto sugisaka ezaki découverte. Ah yaka omona nga na moni mai na nga ngoyo bino pe boso mama atana nenga musika mama ko chao loboko obenge kana numéro lobesa 090 21 89 927 okomona bikama yo bota rato ko bota yo bela mbasu esila yo mukongo yo okobika nezaka lisiba bestesa ba simi yo kabla nenga musika oyambi lobiko Zalaka connecté. Bon, c'est content, moi je vous dis ciao là-haut. À la prochaine. Bonsoir chez vous.